Christian Shoga to ebite isa base tonine eloko ezo circuler na ba TikTok. Bon, na ebite ezaka etalika ye pour appeler na mona kiango na regretta qui na sepela na ngoti franchement na sepela été pour wana ça na que ça bêtise pour tous ans ba parents tous ans ba belle famille tous ans ba bana ba leki kota le loko ande wana en tout cas c'est pas bien attends que tu biso to ba star ngo to ko ça n'importe quoi mais bon oti voilà bon oti en tout cas sepela na ngoti. Bonne Afrique, bonne Europe, bonne Asie, bonne Amérique, bonne Océanie. Peuple congolais partout dans le monde, bisognes surtout s'abonner na Balox Bene TV. Balox Bene TV, bagag, émission, télé-réalité. N'y télé culture RDC, s'abonner massivement na Balox Bene TV. Nga vie de loin na s'abonner. Et bongo yo. Ayuna. Bonjour, bonsoir, chers internet, partout dans le monde. Vous allez vraiment ébélé, bolandara. Émission n'a bien énergie à basta parce que émission Zakaka Moko, que vous appelez à côté de ça toujours branché sur votre chaîne Balox Bene TV Bozala, jamais décis. Moi, Natacha Bot, autrement dit, Natilo femme battante, Nazara Wana pour nous servir. Non, les longs émissions n'a bien énergie à basta, Nazanga Morote, Nazana, artiste et comédienne, Moko déjà à l'écart dans la zone de sous Nayambie, tout cela par rapport. Avant de m'inviter, je vais profiter de ça. Merci parce qu'on n'a jamais que je suis ingrate. Je dis un grand merci à bon Dieu parce qu'il m'a permis de faire tout le monde dans le sous. Donc, ça y est, mon boulot est numéro 1. Il y a des plafonds à vie Natacha Boto. Je dis bonjour encore à la patronne, maman Bénédicte Moussouamba, la maman du monde depuis Irlande qui est maman Soda Yambela. Je dis bonjour encore à l'équipe technique Balox Bene Télévision. Je dis bonjour encore à les grands managers, Lems Mukindi. Bonjour encore à les grands producteurs, pas comme les autres. Ils s'appellent le troisième monde. Je dis bonjour encore à la famille Nanga, famille Boto. Bonjour encore à mon grand Joe Suika depuis Paris. Bonjour encore à maman chérie à toi ça Lena depuis Paris. Voilà baboni na biso na baki nazana invité nanga nazanga moto toujours solo la tout ça moi na liste toujours simba moi point par point tout cela parce que la japonaise alobara déjà qui toko makas donc akendara na côté te abetara ndikate donc yazala kaka oui parce que awana Balox Bene TV une émission d'énergie basta rien que la vérité. Les grands caméramans et donc font la biso na yamba invité nanga. Bonjour star. Bonjour. Bonne santé. Nati love. Santé posée. Ah, la japonaise qui manga boendenge ni yo bongo nanga. Yo ndo bwa sangati. Moto ko lulinga de lo moninga e pona zali. Yo faut zala te la japonaise. Aspect ça va hein. Merci. Secret on y est ça na bisoto yeba. Secret. Zaka ko banga nzambe na olala ka avant. Tika boye. Donc au banga nzambe na olala ka avant. On a quand tu es bien. So olali 2 heures, 3 heures, olamuki 6 heures. Moto ko bebe sanzoto. Olali pendant 20 heures, olamuki 8 heures. Et faut olala pendant 8 heures du temps. Au moins pendant nzoto ezaka makasi. Baboni. La japonaise s'appelle ce secret. Aboy ko bomba ngoye moko lobi secret zakaka banga nzambe. Pela la avant. Donc secret la japonaise s'appelle ce yangwana. Merci beaucoup la japonaise en tout cas j'ai aimé na s'appelle ma santé très kitoko. Tenti très kitoko en tout cas j'ai aimé vraiment. La japonaise toko tara na masolo parce que par rapport à l'actualité oza ko représenter artistes et comédiens nyonso. Nungu ozo le net. Par rapport à maloba oyo vient na biso Mike la Duchesse, je te salue. Ba propos oya lobaki en tant qu'artiste et comédien, oko lobani pona. Bon, oya lobaki, aroba mabe. Pour toza toza na théâtre, to aloko libota. Leo na ndaku yoza ndeko nanga. Soko yibi to osubaka. Na ko mango libanda papa na ke lobango. Na regarder pour ça secret ndaku na biso. Si réellement ça la mabongo akwa ko bimisa wana poisate ki aloba ngo pa batu non wanda sala ki mabe peut-être na moi kuza banda pe ko loba le msuma boyo kezaki te ngwa bakino fona na okana niveau télé oh so dans sala o ya yeba ki aso ba mbali so ayo ki te da finite ya ko no fune na public etaliete mutazandi nga tam sarafina ye musuba ko sa zo sa mabe meta ko te boy pe ko yoka po za fina ye siko yo sani
otie babongo na so boneli pa nzambe ete nzambe sunga ndeko na wana oyo asalaka asalango te nzambe ayokaka akosunga enoke okende kofinga baninga en public eya babe. Mais koyokaki asengaki su bino baartiste comédien aseskizaki. Mais il fallait pas s'esquiser, il fallait pas tant que yo artiste comédien ko lobani. Asala ki mabeto malam ndenga sengesu Albert Ndika alobi après ayesu ko s'esquiser. Ta sali mabete muntazarande bongo. Toi mono kene rêve ozongi. Faut senga pardon ça qui bien. Asenga pardon te pardon ça bien. La puissance o libéraka. Tant o sali muninga mabe ko blessé bato. Tant aussi o mi kiti so ke senga pardon. Na mto tazali na kanda. Tant o sengi pardon. Alors facilement o limbisa. C'est ça. C'est quoi la japonaise? Pourquoi eloko wana ekoti trop na monde na bino to ebité? Yo pitango bandaka théâtre. Eloko ezalaka makasi ezalaka na ampleur ndenge ezale loto ndenge ni. Ezalaka te mamba YouTube nem te BBC théâtre YouTube. Quand nous avons sur la CD, nous avons sans problème. Na malam na ma ben na biso zaika ya biso. YouTube nem te BBC. YouTube nem te BBC. YouTube BBC ande bon mutu so keza na ndenge na atane YouTube. A rechanger nani. On va se lancer la ma ben ta bino ba chronique bo zalaka zakade bo zabita to zalaka ba CD. Mambo ezalaka te ko akuna ba fingi intel. Kuna ba fingi blandine mafuta. Kuna ba fingi autre kabena. Ezalaka te. Yende sikoyo na ba konifuati bino. Eh, la japonaise tika boy kotika bozo finga nga penda plein air boy la japonaise. Pour un jour pour les cas au film no peka ngai. Je suis bien éduquée hein. Dangwana. Ah la japonaise, ce que la japonaise conseil no repesa na bateau bazalo lenge wana parce que ba bibino ba artiste et comédien qui les y bien commis trop. Oh bino ba artiste et comédien qui pédé commis trop. Alors conseil no repesa na bayo basala ra musala wana. Non, on peut se conseiller ni pour na ebina ngati o basa ba lesbienne. Pour somme ta lesbienne. De basa na royeba lesbienne so ngapela na lesbienne, nde na royeba mninga nga mbali na to mwasi nanga. Liste pe bima ki na liste ozate. Mama. Yo za mboka, yo za na Congo ti. Ni to fanya na ko ni to créer le monga na yo. Obi ke tambo. Ba to ba ndimi ko meza bo to kosi. Oui, eza bongo. Donc on a combien de Cameroun on a habité dans le Bangoté. Pourtant tu as lesbienne, à Osana lesbienne. Alors il faut poser la question vous êtes lesbienne pour ne ceux qui dans Sarana qui est tel marque na lesbienne té. Donc on a quoi lesbienne té. Pourquoi on est baninga bandora to Sarana bon na mona bona bêtise té. Comment on traite bona lesbienne? Nandeni. Quand on netinga na joie rôle moro na zaka mwasi ya Teresa. To za ba lesbienne. Oyebi ke film en Angola abanda ko tungisanga fia ngasa aza lesbienne atungi sanga bina za lesbienne te eza bolingana ngabeza ko na salaka tia ndo mama sa tungsanga tina bloka kai ngabinga lesbienne te eza ko na incarnaka mais na sala msalana te babi ke lesbienne qui pédé za kilelo na yebi on te mama pédé na do sa propreté donc ta style na ba garçon bo benge lesbienne ponga mina ninga pe mi emo jean chemise basket et ça nga pe na chepe kepi après bo benga lesbienne. Non. Alors, la japonaise, tant yoka ki sango oya mama na biso mama Shako, que ton nom repose en paix. Et ça là que non dingeni. Ah tika. Moi mama Shako, maman bazana toi basé belé. Mama Shako zaki mama otono zane tout moment. To tourna na yé ba pièce belé. Mama Shako to dérangeanga. Et dérangeanga. Et ça mama Shako beta biso. Ça mama Shako za mabe makasi. Nenga ko kanta ngoti ezaka mabe mama na biso malikasi la kotika biso eloko nini oya marka yo bon conseil na ye macha ko so bo vendre sika ye kaka conseil wana peneza teke po muta kufinde bo bolam na ye en tout cas pour na conseil zaki mama ndo conseiller abeta biso le to komi bino boye sima ku na théâtre bozolia ils ont foutu mais biso théâtre futaka bisoté on a beau profiter beau tambola malam en trois on a conseiller mutu tout na théâtre akuta mama Shako na scène après ça conseil aza mama bien pour na biso. OK, merci tozo qui est dans le beau hein l'artiste na biso la japonaise ba girara succès comment c'est il faut gérer on a kimiati ngana na grande sœur nanga na frère nangai ba na Paris hein à tout quoi ça Lena na ya Josuika ba conseiller anga ba beta succès ba on na Paris hein ngazo a conseiller ba talibanda po ba on ba makambo miko na biso za aw a to temo ko leke eza a biso to yebi angote ba on ba yebi ba conseiller anga makras ba bien en tout cas ko za succès tana mutute
et quitte ça au moins nous succès bato comme bengo bazo seperano gérant ngo zaka kimia za humble et ate so comme na succès de comme tema par exemple mama linga non moni na se de quand on tem ça pas na hôtel mais na pas lombe pour un succès non oh yo kuta liboso respecter bango succès et les kate pour c'est lesquels au kweya quand on a pesanga conseil ya jo suika na mama atokwa salena ba pesanga conseil que tambola alima ya on tambola bo monanga na tambola kimia na do ba kimia po omisalama po ba yeba yo est-ce que faut ka o cracher les moutons ya donc nous yo sala bo po ba yeba do finga mutu non bible est qui ça bible le bien Dieu fait grâce aux humbles et ils résistent aux orgueils. So za lolé na nzamba okitisa yo. Na koleka tena bani na zui micro e blani mafuta azaboye odra kabena coquette kutu batambola kaboye non. Po bani lingwa nzamba okitsangati. Po ani yo linga ko mata o finga baninga nde ozwa succès. C'est ça on a finga te sala musala na yo batu ba sepela na yo. Wana ndo ozwa succès. Mais tena finga parce na fingi batu ba yinanga. Si on a fini de dire il y a Dieu suika. Alors c'est pas dans un soutien. Ah c'est pas dans ma casse. Ah bah on te sora boite. Comment finga ba. Te bon te. C'est ça maintenant que na malem. Ti me kona koma. Na ko ke mbanga te na leka. Te. La japonaise lelo oyo. Est-ce normal que ma bémo bosala na le passé na yo. Oya pe devant la télé au tandango au pesa quoi témoignage. Oh, bon, ma bé oyanga na sala. Na le passé donc et sala penda ma bé ma kaso et penda devant la télé au lobby na zala raboye. Et ça non normal. So na compte ya témoignage. Pour peut-être ça na mutu so ko sa makambo onga na sala wana yé pas sala ngo. So na le kina pesa témoignage que tala na zalaka na vie o mais lelo na tika makambo wana ta o na zali c'est bon. Mais so pour na pamba ka na ko étaler finanga te. So pour on peut ça témoigner peut-être dans zaka ndoki nanda ko loka mais là on a tiki ndoki non on peut ça témoignage que landa nzambe luka nzela nzambe ndoko bika wana on peut ça témoignage wana on peut ça. Merci beaucoup la japonaise tozo kendebinda kitoko makasi la japonaise par rapport au cas et actualité les cas qui na net que non maluba o Mike la dichesse aloba ki mais collègue nabino maman nabiso ya nabiso toningaki mingi ya Gabi Sali à toi en tout cas je vous aime beaucoup. Bakoma kitina niveau ya parquet na moko na biso okolo bani pona mambo wana soka komaki na parquet c'est ka toucher personnalité na ye pour dans Mike afinga ki alobaki ma vie ba tunyos mutamimi Mike na parquet zate pona nini asitaki koma mututé vous comprendre attends ki te ko inter ya le baki en général mais c'est que tant Gabriel a même na parquet c'est ka toucher ki atanga ki kombo na ye yanga meki po akeba discipliner c'est ça okolo bani pona biso ba chroniqueuse. Quand on appelle ma chroniqueuse, avant que le bali cambo, pour qu'on a couvert les campagnes à yo, mais les campagnes à nous a vraité, na kosi, faut yo ça analyse nango. O landelo yeba avant o lobango to o publiango. Comme quoi on a mukie, donc besoin de l'ambiango, mais à coco ça boche na carte, c'est ça bien té. Bilo de bo kabola biso ba comédien. Bilo bo kabola biso. Okoza likamo yo moko o raisonnango yo moko meta ko kena TV lobiango a bisa so to ko potala ko tunana yo na lobibu yo na salibu non ça bien té mais ba chroniqueuse bazwaka par rapport à actualité bino moso bozuma na bino bo exposango nde mutozo pas ali analyse na ndengene bo koma ko information na makasi donc so mutu so ngata so $50 zo ngona passe tango benge kena na tuna zwana kendo ko sonde zwana $50 o ngala ko peso $50 kendo ilanga ba news ya na phone le kuta ba pesi binali bino bozwali botambusi. Ok, merci beaucoup la japonaise. Lelo ngana obenge mama parce que na lingake mingi. Na banda ko tale depuis kala wangu na mwa mukie na lingake mingi mama na nga 7e bagarre. Aleka qui devant la télé, yemoka lobby vraiment que azalaka le zibien mais na minute oyo atiki okolo bani ponango. Mais asali bien. Asali bien. Pour o pe bazana nzela na batika. Pour peut-être amoni malonga te na msala wana amoni ke kokepa yesu ndeza bien yango dénonçango o pa ibi kazana nzelana aza lesbienne akotika pour lesbienne e futote ki lesbienne e balisa yote et même le kutu ba malédiction na vie moni ni msala biso o nesko to vate o sa msala a neto o dakabena amoni de na sala uti poto aye nera yo tab so to sa émission azu palpite
a dérangé musala nyon so na lobi yo commissaire okeneko tant que cette émission alors on finit la japonaise la japonaise la japonaise au moni biso ici rien que la vérité tolinga polémique té biso penza awa penza consigne donc ngamo Natacha je suis bien éduquée na lobara o eza boye tolinga na biso na chrétien mutu non 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 ko chrétien teza mabeti faut soit na ko lobali kama mutu eza bien ko chrétien so chrétien mutu ko bangi po so likamo eza na mutu lobela vérité eza bongo po so chrétien so zo banga pour les gens ensemble en pembe so c'est un cabinet na lukio tel comme ça linga boy so ya ndeni to men kan yo lingel mais na netité ya solo la japonaise mena gag oza trop te pourquoi ils a nini ba gag bino zala penate net gag te to li to mona yo la japonaise yo tunenga question na o tunie muka répondre fa no mo lobi nati love tunano la japonaise azate ba o mona kaka batu ba ye mais yazate e moto ninga to mona re nazali so tali na bosemba sita nazali ok, merci beaucoup. J'ai dit un grand merci. J'ai dit un grand merci de Chris Kaya, papa na Christanella, depuis Canada. Sans oublier encore Papi Chango depuis France. Papi Chango depuis France, en tout cas. La japonaise. Internet, c'est ça. Olali, Olamuki, Makambo. Olali olamuki makambo awa bolobi ke no biso ba journaliste autographe sa makambo parce que tant bino moko bozo ya makambo parce que ba journaliste ba sa banaliste pourquoi lelo oyo eloko ezo circuler na ba TikTok mon vieux Christian Shoga to ebite isa bes tonine eloko ezo circuler na ba TikTok bon na ebite ezaka etalika ye pour moi na mona kiango na regretta qui na sepela na ngoti franchement na sepela été pour moi ça na que bêtise pour tous les parents tous les belle famille tous les bana ba leki ko tale loko ande en tout cas c'est pas bien attends que tu biso to ba star ngo to ko ça n'importe quoi mais bon oti voilà bon en tout cas sepela na ngoti balobi a remplacé par cannabis papi mboma to ndengeni na ebite et qui tout côté c'est pas là été à ça qui le quoi et bien été yo makambo balbaki o artiste et comédien bango moko o buzo ba mais balobi ezayi été yazaki na tournage ya ma sœur à moi la patronne belle vie en tout cas salut à toi balobi ezaki na tournage ya yeba ki tezaki juste scène mais mutu moko nde mutu a publié le roana mais là ndela mta sali mabe pour tout ça to ça na ambiance mo to ça na tournage moi to zo tumbola na ko finga na ba lo mo to sala ka ezaka entre nous peut-être ya bando sala on ta filma ki nde a publié ngo sali mabe so nga na olandelo makasi peut-être to ça na buzo bala biso on est à la ka biso mo ko zo ngote o publié muninga asali mabe asali mabe la japonaise yo arrivé na yo na télé oya na bitini parce que balobi ba artiste comédienne ba tsaka na biso pe ba journaliste te ba artiste comédienne na ba journaliste ba na télé pa comme ibali ya poto tongo yo kara bloko wana oloba nini pona avant théâtre ezala bela poto bazala raté ngala kama bon siko ngani na théâtre ne osa musala to éduquer masse na pour la mibali tene ko sa musa to éduquer masse na été pour la mibali non total sabatu oloko o mtako ko zalate ko salate c'est ça to ya kité pour na ko mibali ibale baze belé ana kini mibali baza ya poto nde makambo na poto pona ni pona parfum na $50 oh bana basi na bangoti bana basi na bango procédure à divorce nde yango nde makambo bon baza ba procédure à divorce o ngana masinanga la aibola mate masinanga la kana pantalon jean masinanga boye to wanto yokango ebele mais to landa suma mbana te ba en tout cas na ebité ba film sur film ma théâtre o ngana yebi mbala poto maninga ba soute to tikala ka fan o mobali bodon ba ko sibiso ebele. La japonaise, c'est quoi on parce que si to ezaka rezo continuer. Naza bon na longwa déjà. Pour longwa. Son tempo umeli. C'est presque ba. To ke ba 6 mois. Na longwa déjà. Ba benga pété loroté. Te ba benga ngati. Ah tika boy. Ko siko na mito za groupe na.
na groupe monté na ça na banzonzing partout na groupe te okabo la japonaise a fongoli spe groupe na ye eza kuta idée na ngati eza na idée na te soki penda lelo boye position penda ça va au fongola na yo te na fongola te le bana luka ba sala na bango ngamola patron na ba ba sala menga penda o na zola na mama te na ko te na ko ka bo ngamba ba bani mafuta eza pona ba coquette sasa pona nga penda ko ka te ba sala na ba benga ngana tuna na nga ngai pona sana ko ka na te. Alors la japonaise mot de la fin, le message nous ko lancé na ba boni na biso bolanda biso parce que baza partout. Message na pe sabino kaka ke pona donc sangisa noso comme conseil oh boy message na pe sa mingi na ba fan na biso bato bolanda biso na libanda mboka mam tous oboyoka pona biso ezalaka to sala ngoti mutu ngoluka base na ye aluka sali mutu moko poye azwa asala base mais mingi to sala ngoti po ninga na vandi par exemple ninga na vandi boy nakina kam ninga na mwasi moteke na ebite na nkele kutu donc mingi to sala ngota to ba skiza biso so boyo ki likambo te na biso ba rigueur te mingi to sala ngoti to zaka biso na soto bomanaka ngata biso na linga beli mafuta te na linga autre ka benate ale na ka na yo le ba mo pona ye pona salir ye moi se batu a bongo te mam subo landaka te so boyo kan tuka oza numéro a moto to yo kinga na mabe neti nga personnellement fandi bo yo kinga mabe benga ngai ndenge ndeko nanga akwa sale na salaka so yo ki likambo japonaise no ki bona lingi boyete na to sakemba moko so yo kinga na yo ki likambo ngai en tout cas bo benga nga solo la ngai so eza bon na ko biso na mpesa kerrer bolimbisa so pesa bon te na ko expliquer que eza bon te. Ok, merci en tout cas message vraiment etamboli kitoko makasi. Merci d'andingo répondre invitation na ngai. Merci. Mot de la fin, mon salutation na. Ngai zo pesa ka ba bon séjour na ba yangai o tozana bango awa na kin na pesa mbote mingi na ma sœur atokwa Salena oyaza awa auti Paris na mon frère Yadjok Suika tozani awa Lili Muswamba ML ba bon séjour na yo Guylaine Asala mon petit frère propre no pesa ba bon séjour na katia kin tozana ye ba mbote pe belé bon séjour sous na moninga na moni mondo mos triple M ba bon séjour depuis Hollande auti Hollande tozani a maman hollandaise tozani awa bon séjour na yo na pesi mbote na ma copine Dorothée Diamouina na katia France na motema ya monsieur le maire Bondi na katia France na pesa mbote na Mitterrand Kosi na katia ya Bela bambote belé na katia France bambote belé Makin Mazimbala bambote belé la yo ya Gabi Mayasi mwana meyaya na katia Suisse bambote belé nazo pesa mbote na Gisèle Miki mama ya petit Guylaine Junior Nasala moninga ya Nadine Ndondo na Niclete mabendo bambote be na bino bosala ngala zala do sabino pas moyen do sabino penanga na lata te do bino penanga bosala ngala zala Gisèle Miki moi ça ma ko tonda moi c'est à pembe ya propre bambote belé pesi mbote na Odette Lesa depuis Suisse Mami la baronne na katia Hollande Franklin Milanda motema Mami la baronne bambote belé Adi Milanda Cyril Milanda Pierrette Milanda Kama Milanda na katia France bambote na bino ebelé na pesi bote na mon grand frère propre Claude Nasala ya na nga o atikela nga libeli bambote belé na yo na pesi lisusu mbote na Mami Tete la ma tante na katia Belgique Dorothée Diamouina na katia Paris Mireille Diambaka na Belgique bambote belé te la japonaise au PC belé te au PC belé vraiment oh si ko tuté te tosuki yo dépassé na 10 na si ko tuté o katangai pardon tosuki pona lo tosuki wana vraiment bon comprendre la japonaise alobaka troyer na mabanga na rotikele micro aolembate vraiment tosuki bomba mususu pona mukona sima. En tout cas nous sommes déjà à la fin de cette émission nazala kina artiste comédienne la japonaise balobi c'est moi sur la kitoko alobaka très bien en tout cas yepenza beta ni ndikate a chrétienne mutute mais alobaka ka rien que la vérité. Voilà, j'ai dit un grand merci na la patronne
La patronne, maman Bénédicte Moussouamba, qui lui a maman, soda Mbila, matricule. En tout cas, je suis fière de vous. En tout cas, merci beaucoup. Je dis un grand merci encore à ma sœur à moi, Noélie Kong, à la taille S. Et moi, sa star, depuis Bandal, c'est Paris. Merci encore à mon grand frère, Joe Swika, depuis Paris. Merci encore à maman chérie Atokwa Salena, depuis Paris. En tout cas, sans oublier encore ma sœur à moi, Niki Makola, la femme de quelqu'un depuis Kitambo. Sans oublier encore Yaya de moi, maman de moi, ça Pembe, Sousim pour tout mon panisango. Il y a tant depuis quelque part, vraiment. Bayana bazala bangomo alik na bonne réacte so ki venda tengamite na tiboeti Natasha Boto ayoka kanga so pesinga conseil na zora penza temps na yoka parce que bifo yoka mingi kolobaka muki ata mutalobi sondeng yo yoka ya malamu zwa ya mabisa nini bwaka vraiment na pesu merci na ngana ba mama na ngai mama Kola depuis Kitambo mama Doli mama Bwanga en tout cas ba mama yanga vraiment batika mona bango tina ba conseil na tout en tout cas merci beaucoup merci encore l'équipe technique mon meba lors ben télévision ta enoki ndo talanga enoka lingara na bwaka merci à mon caméraman Enoch mignon garçon sans oublier encore balobi les amis groupe les anciens de David en tout cas groupe moi ya makambo bato basabona tango na chaîne na bango balor c'est bien TV sans oublier encore base garde du nord en tout cas base wana vraiment basabona tango ba mettre pomba takale ba mettre il est maga toujours bangwana vraiment merci encore na DJ Jeff Mataston en ligne depuis Maroc sans oublier encore Nasuki soki libanga te koteni osola te makasi donc idéologie kama wana morke souci na souciati souci pas na souciati rien que la vérité vraiment ba question anga ba réponse ya la japonaise vraiment toki penda dans le bon beau tenir biso regarder beau commenter beau partager beau tia ba j'aime et ça la biso ki to makasi mais tant fingi nonga ngoko bando finga nga bandelo silobi non yo kate kota awa ebimi awa en tout cas la japonaise pesa numéro bobanga noté elle est célibataire alingi ya sérieux ya mabete c'est fait na zo pesa ndeni naza occupé kasi babongi site mais ozono marité numéro na ngai Lili Moussouamba ML motema titi kralu maman ya bama pasa numéro nanga plus 243 9 98 37 89 28 wana WhatsApp nanga. OK. Merci libanga suka na yemoko la patrona maman belle Bénédicte Moussouamba la maman du monde depuis Irlande soda mbila femme battante femme forte donc Nazara fière naïe vraiment. Donc Fimora Boya naïe Tchoko, elle est naturelle donc elle est très belle. Je vous aime beaucoup, bisous, bye bye. Balance Ben TV, image à bien qualité Balance Ben TV.